Voilà, coucou la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele biska bizubino, boboto bon déco, na katia mabota la bino. Bon déjeuner dès ce matin, bonjour, vraiment bonjour. Donc, Musala, tous moi 15 minutes et ça va très bien. Et puis ça va bien, vraiment c'est très très bien là. Voilà, bande konangai toyet na pona tous. Sur la momuke, topé sa témoignage ndiko mwasi concernant ba concert dino bomoni ezaka bongo soki likambo moko ekwei na communauté o bato ebele pe ba sepeli na ngote bino boyebi ndenge bana na biso bana na soki Rose soki na Eunice je crois ba Blora bongo ndenge bakenda obina na podium ya Werason eningisaki mwa muke bandeko ebele. Alors avant to kota na kawana de Kaizalaka, topesi ba shalom na ba homme de Dieu, ba chanteur de l'Éternel, topesi bango ba shalom parce que ndeko na biso apesi témoignage, yepe azali parmi ba chanteur de l'Éternel akoma koyembela Nzambe. Et puis topesi ba salam na ba ndeko na biso ba musulman, boboto bondeko na oya biso ya catholique. Bah bonjour, bah rebonjour, bah bonsoir, ça dépend à laquelle vous allez suivre la danoise. Nassé sous les baobas. Voilà, na sous les baobas. Ce que vous contactez, vous avez une histoire, vous avez un témoignage, vous avez le cognon sur monique, vous avez coédifié peuple de Dieu, nanzela ya sous les baobas. Au benginga na 0044 74 59 62 52 17. Donc on a 0044 54 0044 74 59 62 52 17. Okozwanga tosololi. Voilà, aux appels à souci à santé, n'hésitez pas. Tous en a kisi à bio, ozo pesa moins autres kolongono. Voilà, donc bande konanga voilà. Tosolo la momuke. Ndeko mwasi alobi mama la danoise meka kopesa ndando mwa témoignage nanga pona kolamsa ba parents pona koloba ke ba concert oyo monaka bandeko na biso ba congolais ba betaka ba yibaka pe batu ba étoile ba tchaka pe batu na ba prison satanique okendeki kuna kokomona vie na yo ezo avancer te et ba biloko oyo linko sala eko avancer te. Alors que ndeko na biso mama lobi soki penza ke ba étoile nae ba kangaka ete na musique mbelelem sous lelo aza parmi ya ba chanteur peto yebi parce que ayemba ka penza kitoko. Alobi ezaka ndeni alobi ezaki na 1992. Na 1992 akendaka concert ya Zaiko na Kimpwanza. Voilà. Sérieux na biso yo soto bando kepe Kimpwanza to zaiba na mike. To ndo okende kuna ba air moko. Alors bande ko na 92 tanga kena Kimpwanza. Komi na Kimpwanza. Abandi ba koti Zaiko. Surtout ba vendredi bando za lo fele. Bana basi o fele. Ke kota Zaiko bo bina grave. L'air a komi kuna bande ko na akomi bazobina ayoki pena mutu abengi ye na kombo na epenza abengi ye tolobaka kombo na ezalo kwa Chantal ayoki pena Chantal donc obika miziki wana ndenge banda obeta wana wana ezobeta ba wana ba ezobeta ma grave ayoki pena parce que bazaki na ba camarade na ye ayoki ba bengi Chantal azo talibo azo mona muta obenga ete ba camarade nepe bazo bina na bango puna batalani ayoki pena andimi ba bengi Chantal andimi mais otala na ambiance wana amoni mutu te alobi etikala donc ayoki lokwa eloko mo ebimi na nzoto etikala eloko choc de ba benga mais azo mona mutu te astope na nkutu kobina abandi kotala zotala amoni mutu te. L'air siko concert bando sa loko esi la boy en tout cas comme mal à l'aise
aïsi ba camarade na bi nazo sentir sous à la place au bien te comme insécurité comme nini mutu mo bo abengi ngai ya lobi non 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 ba camarade ba bi c'est comme ça kasi toka ta concert to zonga na biso ba komi ko zonga bazui taxi ba komi ko zonga mbala mo ba komi voiture moko de te landa bango na sima ba sentir que voiture ezolanda bango na sima chauffeur wana bi posa na problème na bato ote mais nazo sentir le quoi voiture ezolanda biso na sima siko à bibotika na de marteau filet pina makasi tota soki bango mama pe voiture wana pe comme kolanda bango bango camarade mo abi non 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 si c'est comme ça toke nanda koute to kota na biso je crois zaki pepe calé ou bien te alobi zaki nani ready ezaki musique moko pe boy kaka e bande pe ka kubeta nani defao pe ya sonam abi defao pa banda kubeta alobi balobi c'est comme ça to kende kasi to ki makara to kokota musique na kacha to koma kota defao kuna kota victoire wana en tout cas tamsu kuna bat bazamo ebele ba mutango batango ba otika biso ba kota kaka ba fofila ti na porte pas defao abande kota voiture ngomba moko isele ko e doubler ba kiti ba koti ba na kati ya musique ya defao ba musique ebeti ti ba 5h ba vandi ka kuna ti 5h 6h ba obima po ba koma ko bang bazungi na ndako kozonga bazonga na ndako azaki na bien akendaka na ye parce que continue ambiance na ye continue bazaka bon bandeko nanga ale nzoka ndende babengaka ye ndenge wana nani nyoka longo kaka moko oyo ezaki orchestre na ye bazalaka wana abande kokanga bato ba prisonnier donc soki étoile na eza ya bien oza likamna malamu akangi yo na prison atio na samai donc nde babengaki yo wana ezaki mongongo sirène sirène da bengaki ye pa ndimi azwi ye atie na samai donc ti ndenge azalaki wana banda 1992 azalaka na ye na samai asalelaka na ye zaiko ye pa yebi na ye pete kosambela pe ezalaki kosambela te mais azalaki toujours na eloko ya nzambe azalaki na likabo ayebi koyemba mpenza kosakana te apres ntango aye kondimela nzambe azolinga yemba asala boye mais ezosimba te eloko moko mpenza emarchaka mpa na ye eza te tokotaki mpenza na profondeur te na ye te soki abalaki soki abotaki soki vi na eza mais bref vi na ye ezalaki bien te abi me bato nyonso so bakei mongongo kitoko sala cd komisa nzambe sala boye mais ozomona ke ezosimba te nzoka nde azalaki enchaîné na se ya mai akoma na ye donc kosalela zaiko orchestre ya nyoka longo donc bande kozwa baetwale ya bato na kati ya bapodium wana ntango bozobina mpo bango bazalaki omona mpe nani alingi amata omona omati ke kobina pemela banyoka longo kutu seri wana ezalaki bapodium te na kimpwanzi eza lokwa teke bango likolo bino na se na kimpwanzi ezalaki presque neti bino nyonso même niveau nyoka longo azoya na ye mpenza boye pembeni na bino bandeko na nde ezalaki ndeko mwasi asambelaka balobaka bakanga yo tozomona na samai tomona kozoyemba na samai abi moko mosusu akota pena ba prière kaka na ne passé na 2022 akota pena ba prière bazosambela nde nzambe baye kolakisa ye ke mokolo moko boye babengaka yo bandeko baprofesie ezali bandeko nzambe alakisaka soko olingi alakisa o bakanga yo wapi yaya kota baprière na mozindo babi yo banda kolinga miziki mingi okendaka na miziki moko boye kanisa bie ezalaka ya nani kuna nde mami wata babengaka yo mami wata bandaki koya kobenga bato na bakombo na bango soko ndimi yango bandeko nanga avant kondima mona mutu aobengo mona pena nanga obenga ngai kondima ndima te yaya omoni baya mutu aobenga nga kingandi nde simondimi ndima yaya eza bien te alors ndeko na biso ya mwasi kaka ne passé donc bandeko nanga banda 1992
année passée 30 ans après ndaye kozwa délivrance. Ah, bandiko sambela, bandiko côté là, ba prière, donc ami pesi na nzambe totalement. Amola kam comme so aloti, azo bima na samai asimbi micro. Année passée, après 30 après, il y a calvaire, il y a ma camion sont bloqués, vina et malamouté, ba problème. Donc, na mokili awa a commandé ki wulu mais na se amai kuna a yembaka, a salaka donc nyoso yemuta sale la kazaiko. Oya nyoka long. Donc, année passée, dans ce qui délivrance, azo mona yemoko, azo mona ke, azo bima na katia mai. Azo yemba, azo bima, abimi na mukili. Abadi ko yemba, batu bakomi ko yoka banzembo na e. Babi, oyoki moni délivrance. Bo moni esika bakanga. Boni, batu boni bakanga bango. Na samai. Baza bloqué. Combien de batu baza bloqué bande konanga? Combien de bateaux? Alors, bande konanga, tout ça l'attention. Toyeba bisika nini tozotia makolo na biso. Soki biso ba parents, tozaki na loyenge na kacha poto. Totambola ki mabe. Totambola na ba dépenses inutiles. Totambola na ba dépenses ezali ki toko somba bandako. Toko somba ba voiture. Toko tambola mikili ebele. Mais to tiengo na bilamba pe to lati pe epesi biso merci te bilamba msukutu o lati boy lobi comme nango mukie o tika ngo kawana garde-robe etonda o ya mwa santé na dépense wana nyonso to bande konanga. Alors bande konanga esali moi passe. Hello Vita, morning, bonjour. Alors bande konanga esali moi esali passe. Maman lobi 30 ans de calvaire. Alors yo suko ndeko nanga yo mtozo mema bana no na ba concert. Yo mto mema bana no bi mema mama. Même na ba église obi kota ba pasteur musu bazana bango ka ndenge moko na ba musicien. Ba musique musu bozo mona ya bonzambe za ya bonzambe te. Alors avant mema bana na yo nesika yaya yeba ozoke na bango wapi. Tout ça l'effort ya ko yeba place nini toko cha bana na biso toko mema bana na biso bi memela te. Alors bande konanga toko na biso na suka ya bon matin ya bon déjeuner banzela o biso toko kite to bebisaki ya to bongisa to lamsa conscience na biso tout la parcours ya vie na biso o mitali place yo sukaki ba place yo komaki te ba mboka o yo komaki te ba place bien o yo komaki te linga bana no bakoma bana ya bana na yo bakoma ekozali sego makasi ole totikala kana ghetto totikala kana sous-développement tozala limité babiloko mso mona ba famille oza limité ba limita yo pozo bota bana pe bazaka na limitation ya yeza kitoko te kanisa venir a bana wana kolinga te lobi bana no ba peso faute même na ba génération na biso toza batu pe baze belé ba pesa ba parents na bango ba faute nga so na suka bo eza pona papa nanga eza pona mama nanga abande ko kipe lokote asala o niko sala so ekutu pona mama na biso mbele naza boyete bamtuzu balobaka ngo so pona ka pona ba parents nanga babwaka ka kutu ngai mais lelo siko biso mtozu neti chance toko lobango eza chance ko bima na mboka na yo ko ya na mboka msusu même si mboka no eza développé. Même si un anglais abimi na ye ake kovanda na Ghana akolobango na zi chance
ya kobima na mboka na nga na kena kovanda na mboka mosusu nazo vivre bien nazo vivre na ba taxe te nazo vivre na nga kitoko nazo sala muto place olongwe ozo vivre bien na place mosusu eza chance. Alors pourquoi pour fungola bana na yo, pourquoi pour fungola vie na yo, pourquoi pour pesa chance na ba oyo baza pembeni na yo. Au lieu yo zonga su na bakati ba désordre, ozonga na kati ba sapologie, ozonga na kati ya bakambaki ezanga tina kosala ba musique o ba mama basalaka esimbaka te bebisa ba via bato eboma ba mabala ale yo lisusu okoli ale okoti su na ba musique ale okoti susu na ba concert ba fête ezanga tina ba soirée pola okende kolia biloko batia ba biloko mabe na kati ba masuba ba kaka pona bazwa bato okende lia ba désordre na kati ba fête wana ba fête commerciale yaya mingi ezaka kitoko te eza lokwa ka ba musique malamu ke na fête ya libala ma fête anniversaire mais ba fête commerciale batu ba sele mo po bazo bambongo na bango ba kosala ka ba gris ba kosala pona congolais amonaka élévation ya naturel ezate comme si nzamba salaka na retard kutu bango baloba ya nzambe umelaka eza lokuta nzambe mutasali makamu na ye nyonso aumisa ngo pwani nzambe nde apesaka na ngonga na tangu na ye akopesa tanga pesa na ngonga na tangu na ye okozwa eloko ya bien et puis okotikala nango vina yo mobimba mais oyo ya diabolo akopesa yo lelo mais lobi ozangi yango ou bien lobi ozwi liboma ou bien lobi okomi enfermé okomi okangami na monde ya ba démon bandeko tosala attention toyeba nzela ni tozolanda. En tout cas bandeko nanga merci pour partager bon déjeuner pour partager expérience ya maman ka o mama sali 30 ans de calvaire na kati ya OK Jazz et pardon na kati ya Zaiko asalelaka bango pona akendaka concert asbandaka kokende ba concert donc bazaba to neti lemsu bakoma déjà kotia bango kada kati ya concert donc soka koti concert nzembo nyoso bakotia akoyemba na donc tango bozoto ba concert ebetaka wana alele bozo yemba wana bozo yemba bato pe bazotia yoka bamizibe baotioka babi efio ayaka mingi ayeba akoyemba batio déjà kabat ali sirène na bango azwi yoti azwi yo yaya botala ka ba via bato yango kaka ata ndeko na biso moko mwasi azaka na Angleterre alingaka loyenge so bomoni lelo neti abimi mopepe azosala effort ya kosala ba maquillage ya koya na ba concert kima mosi ve zéro neti abimi mopepe abimi gaz loko azaki ballon batoboli pish. Voilà. En tout cas, botika la malam, beau partager bon matin et aux ala bien. Voilà. Moi, ko poiti, moi, ko café. Tant qu'on se donne la mouquette. Bye bye, bisous.